donc nzambe azwa lokumu na ye. Voilà. Nzambe azwa lokumu pe kote mosusu pe balobi satana azwa lokumu te po biso tozaka bata nzambe te mpo bamosusu bandimela na bango diable tanke papa Charles c'est un homme de Dieu yango alobi nzambe azwa kaka lokumu nga pe tanke mpe naza chrétienne mpe nalobi nzambe azwa lokumu bino mpe baoyo mpe bondimelaka na bino nzambe amai nzambe nani bino mpe bozwa mpe nzambe na bino mpe soki mpo ozwa lokumu je ne sais pas mais papa Charles mboka Congo mboka baproblème mboka oyo ekoma milelo tango nyonso mboka oyo to a dollar ekoma na 145 pour comme 142 143 145 mbongo na biso eza lisusu na valeur te na kata Congo papa Charles na libanda te mais na kata mboka na biso même na kata province na kata province ya ville ya Kinshasa au place biso tozali donc mbongo na biso franc congolais eza lisusu na valeur te. Merci beaucoup ma sœur. Et cause elle n'a jamais na valeur. Pourquoi? Voilà. Avant-hier, on a participé à une réunion moko spirituelle. Tant que l'on a une réunion spirituelle, bato molimo ba yebi, bato molimo ya solo. Lokola Jean, o ya sali apocalypse. Apocalypse mobimba wana zu yango na ba réunion spirituelle. Na réunion spirituelle moko, ba bande ko traiter sur dossier ya bokonjo est passé na kati ya mboka oyo. Je crois que tu as passé le lot d'Ingebino Bolobaka, 4e président. Effectivement, ma soeur, mbongo ekozala na valeur te parce que na mbongo, na bokonzi, na nyonso ezali expiré. Ezana ko travailler en dehors ya temps. Mbongo ekozala na valeur te parce que mbongo ezali na poche ya moto moko. Na ndambo ya ba fanatique na ye, mbongo ekozala na valeur te. Mbongo ezalaka na valeur soki mbongo wana ezali ya intérêt général soki eza mbongo eza ko traiter makambo ya mboka tangu tokoti na réunion wana babandai kotalisa biso bokonzi liboso ya Kasavubu ndenge ezalaki bokonzi wana ndenge ezalaki ya Mobutu ya Moze na bokonzi oyo biso tozanango. Effectivement tozali na ko souffrir pona nini parce que tozali na ko bunda bitumba ya kokota na page mosusu na 5e page ya mokonzi sauveur bana na nzambe bayeba yango na minute oyo tozalaki na bokonzi ya Kasavubu na bokonzi na ye effectivement azalaki penza na vision te mais Kasavubu alingaki ko copier moke lolenge ba colon bandai ko gérer ba belge alors lokola vandaki na bango mo esprit wana kati na ye linge sala quand même que na temps na ye soki amimai bo continue suka bato balinga bazala moi bien pour na copie oya linga ko sala likambo wana alors eye ko leka ndenge lekaki makamba ba coup d'état Mobutu le destructeur awana benge le destructeur na zoeba likambo na zoloba aye kozwa Mobutu petango azu bokonzi azalaki ata na vision te Mobutu azali pion kaka ya bato wana o bayebisaki ya neutraliser balumumba na Bakasavubu pion alors soki oza pion na mboka na yo oza pion ya ba étranger o kosala eloko te po bango ne baobeta dame baobeta yo lokola bobeta ka dame alors azali pe na vision te parce que azosalela bato mokonjo azalaka na vision alukaka nani ayeba mboka na ye uti wap nani akeli yango et qui sont les vrais hommes spirituels du temps na mboka na ye oya koyoka que du l'esprit de ces pays et tokotambola ndenge nini tokovote mibeko ndenge nini tokotambola ndenge nini mais il était esclave moumbu yaba mondele c'est pourquoi Mobutu na benge le destructeur donc dès que ozo travailler oza pion ya bato oko détruire mboka na yo oko enrichir bato mosusu alors Mobutu akoka ikosala eloko te parce que azala pion alors 3e président aye na kombo ya Moze na komona Kasavubu na komona Mobutu azwi makanisi alobi non nga fona sauver mboka oyo mais azako sauver azwi likanisa ko sauver mboka na intention moko ya bien ko sauver mboka bombi yango na motema mais asali alliance na bato ya kokai ko sala alliance te baye bato asali na bango alliance bazali trop spirituel même spiritualité diabolique mais baleka ki Moze na spiritualité aye na bango akoti na stratégie na ye na motema ke na ko sala bango boyenga na sala boy mais lokola bato na bazali spirituel ke ye ba rouler ozo comprendre ma sœur étape to zoken alors moyen to s'en sortir ezala kité le temps bato na ba rouler ye ba préparer ki ya bango élément
yeyo bozana ye baye kocha ye tozongi lisusu na destruction. Alors quatrième président destruction. Donc obanda wana ti place to komi vision moko ezalaki te. Nde cinquième président fois la sauveur. Nde nzambe ayebaki nda ekotinda biso to annoncer arrivé ya roi wana sauveur ya kobimisa ba congolais na pasi. Oui, je vous dis la vérité. Donc du premier au quatrième président vision ezalaki te. Nde Congo aza ko souffrir douleur et enfantement pour na koyamba cinquième les sauveurs. Maintenant avant sauveur aya pour sauveur koya na ye koya pour abikisa bato. C'est pourquoi les diables à côté na kati ba destructeur na ba mercenaires d'étrangers na ba obazalia wa po ba sekoué ba nyokola mwasi oyo azana zemi ndenge tango mwasi azali na zemi ya bota so. Papa Charles, tout le monde entier dans mon qu'il est commis nakata ba secte Illuminati baronio soana ba franc-maçonnerie on soit commis contrôler le monde. Oui. Temps de la fin nakata monde et comme pe na ba peuple pe ba commis ko subir temps de la fin ba temps de la fin ça sur aux nakata église mais tout le fait bimine église est commis na monde to comme ko vivre kaka na ngolu ya nzamba sala comme ka Papa, l'argent des pains, j'en ai pas, on se réveille le matin, Dieu va faire. Dieu va faire. Quel Dieu va faire? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ou bien le Dieu qui a créé les Illuminati et les autres sectes là ou comment? Merci beaucoup, ma soeur. Nzambe azalokumba ndeko balanda biso na bokebi. Awa tozana kokende na message oyo grâce à lobaki. Tant on lobaka grâce on voit Christ Jésus parce que c'est lui le maître de la grâce. Romains 6:23 le Bible. Voilà un message à grâce. Le salaire du péché c'est la mort. Le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Awa tozokende na likambo wana. Effectivement tozana kokende na oyo bazobenga fin ya temps na fin ya monde. Eloko bato bayebaka yango te. Fin ya temps e permetaka bato ya sika bakota na mosala ya temps. Oyoki bazobenga nzambe maître ya temps pe maître ya circonstance. Temps fin ya temps ezali espace oyo nzambe apesaki yo na mokili pour que o salela likabo oyo nzamba chakat na yo nde babengi yango fin ya temps. Exemple, Christ a fait 3 ans ndenge makomi ezoloba sur la terre. 3 ans wana ezali fin ya temps. Et banani ba markaka fin ya temps na début ya temps ezali ba savant. Quand je parle des savants ezali bato bakelaka biloko. Ezali ba roi ba konje lelo bokobenga ba président. Ezali ba homme spirituel biso. C'est pourquoi ceux qui ont moni les kamoko et salemi na trône songolo na mokonzi moko bo yeba que s'annonce si no moko songolo na senamoy. Ceux qui ont les kamoko et salemi na sur le plan scientifique spirituel yeba que ezali ko annoncer soit changement ya les kambo moko boy. To bande ko balanda biso. Fin ya temps dans les derniers temps, dans les derniers temps bato ba comme égoïste. C'est-à-dire que ceux qui temps bo comme na suka ya temps elingi kolobake il faut bobanda likambo mosusu. Alors chaque temps ezalaka na bactère nango. Chaque fin ya monde ezalaka na bactère nango. Temps ezalaka na kati ya fin ya monde. Alors fin ya temps ndenge n'expliquer yo ezali boye nzambe atindio mosalo ezali kosala okomi na suka ya vision oyo nzambe apesaki yo ya ba discipline nzambe apesaki yo alobaki okobanda na awo kosuka awa na opesa un exemple ya fin ya temps. Constitution ya mboka elobi mokonzi mboka kosala 5 ans. Mbala moko bako renouveler mbala ya mibale esili niet. C'est-à-dire 5 ans wana ya 2006 à 2011, na ya 2011 à 2016 ndé marqué fin du temps ya Joseph Kabila. Nzambe moto asala makambo wana ya fin du temps. Chaque moto azana fin ya temps na ye. Eza espace ya mission nzambe apesi yo fonctionner au travailler. Alors ce qui temps ya moto esili il faut bato mosusu bakota na kati ya mosala bako batan na bango ba continuer mosala na bango. Alors fin ya temps effectivement ebetaka na bamboka nyonso par rapport ya temps oyo nzambe abongiseli bato wana. Ezate que soki fin du temps ebeti na France biso wape
Tous en a fin du temps ya France non. Fin ya temps na biso ici et betaki na le 19 ya 2016. Awa France ake na fin du temps na bango elongo na Hollande akei. Siko fin du temps ya ba pays bo benga développer, ba comprendre ka pe ba respecta kango ata baza ba sataniste. Mais fin du temps ya Afrique, bato sakate ba débordaka. Siko malgré que nous sommes des chrétiens malgré. Alors ceux qui vont déborder tant na bino, boko sa liso le côté. Parce que ceux qui m'ont débordé à Bouki Born y a temps. En dehors y a temps m'ont azala liso mayelete. M'ont comme azoba. Ma sœur la nanga bien. C'est pourquoi nous avons des évêques, des pasteurs, des professeurs awa. Metala bazo kokate ko bimsa situation mboka. Bazo kokate ko ko sa ba dictateur. Pour nini? Parce que bazo travailler en dehors y a temps. Alors bonzambe tambola kan espace y a temps. Science n'espace y a temps. Politique pe n'espace y a nini y a temps. Yango lelo zo kamwa ke comment mwana ya 39 ans. Comment Macron ka mwana moke boy. Akomi mokonzi. Mais permettez ma sœur. Ya solo. Il fait na chamu wana pilipili. Mais chamu wa après na koba. Likambo fin ya tana ya mort. Il faut na chamu wana pilipili. Merci. Papa Charles, oui. Tomoni Musée Laurent Désiré Kabila Aïe Awana Afdel le 17 mai 1997. Le 17 mai 1997, 2001, le 17 janvier 2001, des Musée Laurent Désiré Kabila Atika Kibiso. Oui. 2001. Malgré tant Koka quitté. Oui. 2001, Tochagara 2001, de 2002. Non, 2001. 2001, janvier, Makamatanga, c'est si mars, hein, avril 2001, Tilelo, 17 ans, 16 ans, Tozana Joseph Kabila. Joseph Kabila, balandina biso diaspora to sunganaka. Joseph Kabila kutaki Jacques Chirac na poste. Jacques Chirac akoya rate, akoya Sarkozy aye. Sarkozy akoya rate, Hollande aye. Hollande kenda rate, l'autre comme le fils Macron. Macron le loyer. Ah, petit-fils. Oui, petit-fils. Petit-fils, parce que tant que Macron a 2 ans, ça a déjà pouvoir. Dans le lot, ça a sous le lot, alors qu'il y a 40 ans, ça va 39 ans, 40 ans de pouvoir. Donc, ça veut dire que l'eau qu'on a payé, Igwepe, Joseph Kabila Beta Bisson, 40 ans de pouvoir, voilà, non, jeune. Azo qui pouvoir on est dans 29 ans, ceux qui va 28 combien. Donc azana jeune, donc il peut faire bêta 40 ans. Donc Monica qui va vivre là ba check ba poids, donc il faut qu'il y ait caca. Le lo Macron yé. Aki Hollande qui na bo pété nyoso. Pourquoi c'est même nous en Afrique il faut karamakile tanga. Surtout en RDC. Dans toute Afrique même surtout en RDC parce que tout le monde qui a nani au Compaoré, il était chassé à Kendaki parce que peuple israélien qui debout. Ou abisso comment jamais. Et comme nous abisso awa pour peuple israélien debout comme ko banga ba trafic ba maya moto. Moi, moto dessus na zo gratter bonyon ce zo kende. Donc papa Charles, il faut te loba bien Macron yé. Est-ce que homme politique n'a biso ba soifé d'argent, ba soifé de sang pour on va comment déjà vampire. Est-ce que ba rolinga rotika Congo pour quelqu'un a 7 mois. Donc mais ngozo qui est déjà dans donc tu as 6 mois et demi. Est-ce que ba rolinga rotika ou bien surtout qu'il y a un référendum. Merci ma soeur. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et j'ai un message pour le président d'Afrique, la dernière chance pour le président d'Afrique. Macron, moi, je suis le président de l'Afrique, mi bangé, mi colonaye, ma grand-père naye. Le papy de Macron. Grand-père, tata naye. Papy de Macron, nanyo nanyo Mugabe, papy de Macron do bazebele. Azabe na ba ya Eduardo Santos do ba papy na ye. Ba ya ba noko na ye. Ana ya teka ba papa. Net ya nena. Ali Bongo. Ka papa. Ali Bongo za lelo. Ba papa na ye. Viens nende. Ba papa. Sina so epsayo ba papa bango tu ba papa mais yo kana révéler oui papa na révéler lo komoko Macron a oboti sa bango ban et puis le système ya ki PD za na niveau pe ya ba président Macron a oboti ba bat mi bange wana bana donc eloko ko kamo je vous dis que
Macron il faut expliquer à Dieu on a besoin de benga papa Charles expliquer bien ma sœur France na minute sur le plan spirituel politique économique azali likolo ya RDC oui batata wana bavanda ki ba moko na ba Jacques Chirac o peut-être bakokana mwa moke bambula me bazali ka mikolo ba Jacques Chirac lelo bazo ya kovanda na petit fils oyo tango zibo konzier na 2 ans bo vandi esika moko tant que France ezali likolo nani akopesa bango mibeko France tant que France yazala sima ba président na biso nani akopesa bango mibeko c'est-à-dire que ya abali bango si quoi ça sonité moi oyebi Macron système ayi nango moi sina na bali mokolo na ye kasi moi so nazo représenter ba président Afrique. Ah bon? Oh, mais je vous dis donc ils signe madame Poto mère Macron est-ce que yo mère Poto ça signifie que le kola Macron moi si aza mokolo ça signifie que basi na ye ba président ya Afrique mikolo yo Macron azo ko isabango kangali kamona website yo Macron azo sala nini azo ko isabango alors ba konzi Afrique ou baza déjà expiré baza la président ba yo ka mongongo na biso alors ma sœur na ko profiter kana kati likambo yo pona ko expliquer na expliquer ki fin ya temps fin ya monde ezalaka fin ya tour de Babel ezanini makanisi nyonso bato bazwaka en dehors ya volonté ya Nzambe pona ko konza mokili pona ko boma bato ko nyokola bato babenga ngo tour de Babel nazo expliquer tour de Babel na Genèse 4 oyo ndako oyo nkolo akitisaki tour de Babel lokola na Sodome na Gomorrhe oyo nkolo atumbaki na moto Titanic ezali tour de Babel moto atongi pensée na ye alobi ata Nzambe ko comme sango molili te deuxième république ya Mobutu ezali tour de Babel lelo tour de Babel tozana ngo na RDC langage moko bazolo horizon 2030 eza tour de Babel nkolo azoko isango voilà est-ce que ozoyeba horizon 2030 langage ba politicien ya RDC horizon 2030 au Congo akozo émergence ou bien émergente horizon 2030 eza façon ba préparer ba konzina bango ba kende ba koma ba dictateur tina 2030 eza tour de Babel nkolo azo sala ni azo panzango tour de Babel ya muneno nzamba azo panza o bozolo ba fin du monde marque de la bête eza na ko beta mezali penser ya mondialisation ezali tour de Babel international général oyo bato wana na monde na bango ba décider ba kamba monde entier baza déjà na ko kamba monde entier mais baza na ko kamba te ba vrai enfant de Dieu mais awa bazoke na mondialisation pona mibeko na bango ezalaka toza mwana na Nzambe ondima caché ondima tonga ondima oyo bango bakocha bat na kati ya nini ya nzoto ya ngo Nzambe atindi biso na temps de vengeance pour que toy bana ko sauver bato mais marque de la bête wana ekozwa banani te ba oyo nyonso bako désobéir na mongongo ya Satan bako obéir na mongongo ya révélation ezali mongongo ya temps donc marque de la bête n'est rien d'autre que obéissance na misala Satan nde mutakozwa marque de la bête mutu nyonso te mutakozwa marque de la bête oyo pona passe ateki bonzambe ba vie appréciée église mataba mona ye azosala atambola na jipa album azosala album alati ba mbongo ebele na nzoto donc voilà donc azala pe na kati ya ba grand oliazela temps ya nani temps ya Nzambe donc ma sœur marque de la bête ezali kaka moto ya ndimi engagement na misala Satan na ba loi expirée nde bato ya marque de la bête et la plupart ya bato ya marque de la bête ezali bato bazolanda message ya religion parce que religion apengwa kala nde bazolanda voilà ma sœur fin du temps na fin ya nini ya monde alors so bokomi na fin ya temps il faut bactéries ya sika bakota pona komem Satan ya sika so bokomi na fin ya monde début à monde ezalaka Nzamba zotonga mboka ya sika makambo ya sika donc voilà un peu de ce qu'on parle à fin du monde na fin ya temps mais to boyite que Dieu est capable de mettre fin à toute chose pour na construire mboka mosusu mais ce qui Nzamba mettre fin na fin ya monde abomaka bato un Congo tout puissant avec un esprit créateur saint tout cette puissant nde mboka ya sikoyo to yeko tonga parce que Yesu oyo ayaki na Moïse ayaki na ngolu lelo pe aye na sena moy na kotinda yaye papa Charles voilà mais kotinda yaye papa Charles tozonga na biblette de walobara invoque-moi, je répondrai, je montrerai les choses cachées de ta vie, c'est que tu ne connais pas. Voilà. Hein, bon, soit lobby, mon Dieu est le révélateur, ceux qui détendent les circonstances. C'est quoi invoque-moi? C'est quoi invoque-moi? On se comme chose que de gominde, nagata kongo komi. Invoque-moi, invoquez-moi. Hein, on appelle la chose en général. Invoquez-moi, je vous montrerai
le président qui va vous conduire à la vie. Pourquoi la lobby bongo? Parce que par Charles Kin Congo eza ya kobeba tozonga kuna na Kasai bandeko na biso bazokufa bakamwe na sample tozonga na este kuna Beni esilaka te depuis 16 ans 17 ans ya pouvoir Beni kaka makila etangaka kaka awa mpe na Kin mpe koluna na insécurité kosakana te na baenlèvement ya bamituka baketch donc monde Congo ango monde te mais tocha nakata Kinshasa tomoni ya sécurité ko makasi. Est-ce que Congo toujours balikambo Congo est commis en fait ou comment? Tokozwa est-ce que tous sous un espoir kozwa 5e président ou à cause lokola monsieur Trump aux États-Unis to de. Merci. Oyo akoleka monsieur Trump. Oui, monsieur Trump azali final te. Azapeka sini du temps mais président na mboka ya États-Unis. C'est-à-dire que bato nyonso bayisi Obama. Donc tozana oke na monde mosusu. Tant tokomaki na 1999 fin ya monde moko esalemi. Mais makanisi ya bato sans révélation bayeba ke 99 kokota 2000 moto nyonso akenda ifeye. Même bakatiere boyi bazana bakisi bakenda ifeye pona kokanga. Ba musicien boyi basala ba plein bakenda ipe kolala na ba veye pona kokanga. Le temps ba moni ke o bando ba fin du monde wana na 2000 ans. Tant tozokota ba moni te o bakanisaki moto na mutazongeli mulili na ye religion active lisusu mulili na ye koleka. Alors tozana espoir ya kozwa sauver. Oyo kola plus que Trump. Parce qu'il faut battre retenir eloko wana. Bayeba que chaque mboka azalaka na armoire na ye na bonzambe na ye. Il y a un seul Dieu mais il y a plusieurs manifestations. Donc tout le bakate que États-Unis kutu et bongo bisoté. Bisoto a Congo. Alors to okene na Congo tout puissant. Amérique a otika na grande puissance. Amérique azana kokende na kokweya. Azana kokende na komatate. Mais biso tozana kokende na komata. Po tozana se biso nde bato boule komata. Amérique aza déjà likolo. Siko ye azana kosala ba poto, ba béton fondation pour que akoyate. Mais azana okena kokita na kwateri biso nde tozali kokena komata. Donc tozana espoir ya kozwa sauver. Président lisusu te au roi. Bosi bozoi ba président. Bongite, bobikite. Toi, on a besoin de ce politicien, député, toi, on a besoin de sauter, toi, on a besoin de sauver. Toi, soit sauver, biso, si ma toya obenga ye président, si ma toya obenga ye roi. Au biso de tozo kendi na Congo tout puissant. Congo tout puissant, ça débit à monde de mon souci à bonzambe toto. Parce que ma commune zolo bake, bokomona likolo ya sika, na mabele ya sika. Bokomona Jérusalem ya sike uti likolo ezokita. C'est-à-dire que Jérusalem ya sikezo kitawa des années ba penser ya nzambe e wuti na monde ya nzambe yeko kota kat na motu dinge nkolo alata ki Yesu pa mimela biso ngoli alata ki Moïse pa bimisa Israël alati papa chapo na komema Congo na Congo tout puissant Congo ya ba sauveur ba défenseur de wana Jérusalem ya sika. Donc atozo kende na monde ya sika. Alors moi je crois que fin du monde oyo biso tozela eza la fin du monde ya shit ya molili. Oh, bah puissance onyo se makila o na tour de Babel va former qui a ko ba dictateur ba nyoko la ba ya monde ezokweya pour que ba sauveur ba zo relève de loko tazana mo bonso mais dans tazana le lenga ko zela ba fin du monde na yi mais biso fin du monde ezali ya makanisi ya bato ko kweya ya ba dictateur ko kweya les États-Unis ont entraîné molili na ye partout dans le monde ye pas allé ko kena ko kweya Israël oyo pe bato bakanisaka ke yende nzambe na milite te ye pas allé pe ko kena nani na ko kweya pour que nzambe atelemisa makasi ya sika race ya sika génération ya sika pensée ya sika nde nzambe azotelemisa biso. Donc tozela ka enlèvement na koyeba kake Congo fwebo to donc biso enlèvement tozela ngo na obongisa Congo pourtant bateki biso kala enlèvement allez ba croiser maboko et na kolia te pona ozela kozonga Yesu et atanda sala bilanga te Yesu akosala ni akoya aboyi kosala bilanga comme moment ya kolia akomo senge pa ba voisin atuni papa no zaina mbelite maman no zaina Congo te obo sala bilanga. C'est-à-dire cette fois-ci tozima yel to kozela ka enlèvement toute fois na kobongisa Congo pe na koluka bato ya bien pour que toza ce qui enlèvement ye aya kokuta biso
Congo esi ebongaki kobanga nzambe tozana ngo nde tozozela. Voilà ma sœur. Congo esi ebongaki kobanga nzambe nde tozozela. Papa Charles comme soko chuté les gens sur les découvertes. Papa Charles likambo zosala pasi les likambo ya nouveau premier ministre la biso voilà prêter serment lelo samedi par prêter serment va faire pour la radio. Likambo eza pasi siège ya IDPS ezalaki bloqué bakangaki yango toki balibéré. Il fallait que koyamba papa ya biso Tshisekedi tobenge lo biso toke kolela kuna na baye du peuple ma baboyi corps eya basali communiquer na bacompagnie nyonso ya voie aérienne que moko takoki komema corps ya Tshisekedi ya Kinshasa Bruno Tshibala na kati ya gouvernement tomoni manko ya bato batiaki poids na mito bazalaki bamaster bamastane lokwa baroje lumbala olenga koi bonde nani kutu azwi poste nani nani bonga nani lisanga bonganga azwi poste na tomoni Freddy Matungulu biso toyebaki un grand banquier na yepe azwi. Est-ce que dans oyo nani Bruno Tshibala kosala Papa Charles kozatikali kaka na 6 mois et quelques semaines. Oui. Est-ce que ceux qui demandent le 19 décembre 2017 le président Kabila a emballé bagage ya kokende ou bien kozara te toke na référendum mango nde tozozela nde le Congo tout puissant to ndenge Papa Charles. Merci comme nous sokoshi. Ah, tour de Babel. Ma sœur, clairement parlant, nyonso baza kosala wana eza pamba na miso ya Nzambe na miso ya Bakongole. Nyonso bazali kosala wana bazodikte bango eza pamba bakoabutir na eloko moko te. Ma sœur, posa ya motema ya motu, posa ya motema ya bato ya pouvoir batikala na Joseph Kabila comme président. Posa na bango nazo ebiso très clair posa na bango yango me Nzambe mokeli ya makambo aloba boye boza ya bino na makanisi ye pe na makanisi bango baformaka baprojet sans ye baprojet wana na suka ekendaka pamba. Posa na bango batikala, posa na bango basala oyo bazali kosala lelo edémontre na surface ya monde ke awa opposition ezalaka te toloba ngo kala to prophétisaki na début année okane eza ne ya ba surprise mama tala makambo ezosala ba surprise moko eza na kosala mane o donc ba surprise wana esilité bon mon a pas cité quatrième pouvoir oyo eye ko détruire les sources les salika continuité ya deuxième république oyo Mobutu azokenda zo prophétiser que après moi c'est le déluge to vivre déluge or déluge tango yake kuna na tango Noé alors ndambo bato bakota ina maso na biloko tango maye kitaki mokili ebandaki lisoso mokili asika déluge boza ko vivre na enfer tuna kinga wa Congo ya solo mama enfer bato balukaka lifel boya kokuta mo yango na satana nango ya lifel ezali na kati enfer ezali pasi. Tout ce que nous vivons ici c'est de l'enfer. Mais comment vous vendre zoloba à kokende lifel et bon to vivre les années si lifel à kokende lola les années si kobanga Nzambe koyoka ye kozala na ye Nzambe osola na yo nde lola ti Moïse na koyoka ka Nzambe ba otambola si azo tambola na lola alors bato bavandi bazana kozela lola mosusu yango mabelo apesi biso place vie ezali tozokoka te kobongisa ngo kaka likanza kota lola question nazo poser yango wana banani yango en plus lola ngo bato batina monoko lola ba okay kota ba pasteur oyeba ki babando te ape bato na kati église na bango pe lola lelo secret ki seye ko bima bo lolo babando l'exabat et c'est lola ya modèle donc ma sœur lola est fait déjà on dimelier lokola te mon dimelier mokoni mobikis akomo sola na yo bozo tambola na révélation lola tala yoka lola ye soyez ba pharisien ba ondima yete alobini le royaume des cieux est au milieu de vous. Or le royaume des cieux si biso to kanisa eza wapi azolo ba c'est au milieu de vous. Tango Nzamba zwaka mosali ne moko
atindeli bino pour trouver solution ba problème na bino. C'est Dieu au milieu de vous. C'est l'eau la kati na bino. Nde nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Nde l'eau la kati na bino. Donc ma sœur, lifelo yango yo toza ko vivre. Soki to lobi to sala Congo lola to ko vivre na lola. Soki to lobi pe to sala Congo lifelo ndenge bato basali yango lifelo yango lifelo. Nde awa nkola tindi biso to bunda page lifelo elongwa to kota na page nini ya lola. Mais dans le monde spirituel, lifelo pe ezali. Lola pe ezali. Voilà. Lifelo pe ezali lola pe ezali bon papa Charles asali kara synthèse abonné ko tanga nanya pe afula bango te mais asali kara synthèse ngadi na fuli bango na vimbisi bango penza. En tout cas merci beaucoup à chers amis internautes c'est Elle News TV. On est aquí à la découverte à lola ezali nous toujours na papa Charles Lio papa Charles kozaka toujours on a pona ba question na bino to banda toujours ko ya pona ko décortiquer yango. Merci beaucoup l'équipe technique qui accompagne Kinga lelo. Maintenant on y aussi ça monte na y zaper ingrate pe na micro te papa Charles pas à moi ba dédicace pe na numéro à contact wa ko pesa pona kosola na papa Charles. Merci ma sœur na banzu ke na pamboli bana na nzambe nyonso oyo na ngonga o bazana ko jouer rôle oyo ba Daniel na ba Nehemi ba jouaki tangu bazoka mboka na bango ezonyo kwa mabester ba jouer rôle wana nzambe apambola bango ba oyo na mosika zo bondela pona biso batoza sur terrain na mosala makasi tozo sala nzambe apambola bango. Alors nayebi que les égoïstes du monde tour de Babel ya monde ekoluke compliqué élection ezalate parce que pe bakoluka kocha ba monta moko pour que bato yo nzambe ya poni bakoka te kokende kofuta mbongo wana yango nazopesa peuple congolais po bazolanda biso Congo eza mboka na biso boza conscient que eza okangama na maboko ya bato na maboko ba paya na maboko ba mercenaires. Alors biso toye wana kobondela biso alors to sengi na bomoko na union fait la force to contribuer afin que ce qui est l'élection nzamba ko permettre ezala to longa ba mercenaires toza ezata na biso tala Macron ye wana mwana moke azibo konji awa pe mikolo yo bape mape batala ndenge ba sauver ba kotambwisa bango. Alors tolobai que 81 74 560 560 za numéro ya compte ya PayPal ozana quelque chose na yucha kuna pour que mokolo wana to zanga te o bazangi likambo bazangi mbongo ya kofuta caution ya kosala campagne balobai bazana nzambe ezali yo na ngai na ma sœur nenga yawa boyokanga eza bon nzambe tango ko chape eza bon nzambe l'union fait la force to koisa bato e nazasi ya kokoisa bango na nguya na ngai moko te na nzambe ne longo na bino donc nzambe ya lola apambola bino 00243 89 83 77 536 numéro ya papa Charles problème nyonso zanango bengi tokobosa na te ko peso toli nzamba pambola bino ma sœur. Papa Charles a mis numéro compte bancaire angwana Michel lelo so papa Charles a eu pouvoir est-ce que to banda ko kota isubwe Papa Charles qui m'a kuna ma campagne toute la cité du fleuve te Papa Charles et le bureau mo bangi ça peut batouper yangoana. Merci beaucoup les équipes Papa Charles le no bolanda ka na site na EP hein mais on a payé à ça la rapé ba émission pe na partout mais le vent aux na kata c'est Elle News TV mon papa Sika. Merci beaucoup na Michel, merci beaucoup na Goula Mayala na Amiel, merci beaucoup na Papinjo la messe qui est notre beau-frère chéri na Monique Dibois, maman Bishnoka, maman Tanti Chouluzo, maman de ma personnalité, maman Blandine Dongala na Pesio Bambote, na Pesipe Bambote pas impresario Claude Ndomba c'est l'homme du moment, na Pesimbote passé à Rita Bossoulo à la cata à Londres, bah, bonne guérison, babi Paola de London ngana leli non les laka golo mayala lebisanga Paola de London na leli na Pesimbote pa bambinga nga papi maibelanga les géants Patrick Acha c'est Chiba sous des millions des États-Unis na Pesimbote pa Patrick Ochinga lour nga moko mutete la quoi na Pesimbote pa ya ona benga la komba Patrick Azola la international le vieux o asolisaka batu mingi quoi na Pesimbote pa ya papa makiste la bayuba na moni boze bele bolinga nga Glody machallah en tout cas le bel
là ba on la zalanga poli botika retumbolanga pour leur répondre là. Moi je fais juste mon travail. Hein? Dans le reste de comment ba ta pas ka juma tonzima kaka meto sa musala pour mingi pe balanda biso pe ba koma pe la musu pe koko ba qui rappelle en plus pe na mutu na bango à travers des émissions auto tchela rabino na YouTube. Donc on mélange biso nyonso toza ndenge mon côté. Merci beaucoup Christian de la Rose, mamou national. Te ko ba qui mamou international pour bientôt là comme international pour déjà international. Boya ko s'abonner belé na kata c'est elle News TV vous ne serez jamais dessus. Ba abonner tout à c'est elle News TV ba mbote na bino na ba ope boya kaka botali ka bo bimite bo kota ko Bokota boya wa ba information bien zali parce que ne professionnalisme ezali. Merci na bino sur ba partenaire ACL News TV ba on a habité là ba on a ebi. Merci vraiment ngai Margolong na pesi merci pas Charles pour ngai linga so la salle émission muta toki na sentir que oui na salle émission bien. Le roi pas Charles toki pe abo na mo pesi mbape muso na moni que oui en tout cas vraiment to salle vraiment émission penza ezaki pour to te ya ba peuple congolais to te ya ba peuple muso africain peu ba mindele pe muso ba landaka biso pe bandeko pe muso ba landaka biso mais ba comprendre ba langue na biso te ma yoka ka mo ba message à mike to te ya kaka. Merci beaucoup YouTube bokanga bino ngo te po ezaka ezo sunga kaka. Botika bino to kanga to